Salut à notre chers fidèles internautes, merci beaucoup parce que vous êtes là très nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Vous avez toujours révélé, paix, confiance, vous avez moi-même votre humble serviteur, tout là. J'ai le grand plaisir de vous présenter ma vie au Batunion, sur Bayo Kaka, Batu Bamona Kamindi, Bayo Kaka Basangonaye, de partout Kinshasa, Luanda, Gabon, partout Sinapoto Basango Kendaka. Mais Bayo Barate, ma vie à Sanani, qui est ma vie? Il doit aussi nous expliquer sur la nabiso moi parcours naïe ce qui a zanani to mais qu'un peu pour découvrir na émission na binonis original ya mokolo malelo mabi bota santé musale zo kenini santé la et évolution musala na yo ezotambola boni il y a trop à cause bon mingi balingaka bayeba vraiment mabi azanani yako babengaka mabi mais on ne sait pas parce que eza ekopanzana mwa trop na Luanda na babaye par-ci par-là, mabi, non, ils ont pour tout trésor. Non, pour tout trésor, ici à l'écart, il a déjà dans Congo, on ne sait pas entre parenthèses. Mais il y a mabi, on ne sait pas, le boss mabi, Azanani. Bon, mabi, ce n'est pas un joueur, il n'a pas n'importe qui, un joueur, mabi, c'est un commerçant, et pas commerçant professionnel, dans ma catégorie, dans ma de la commerce. Ah oui. Bon, cela veut dire, ça c'est qu'il y a des gens qui ont pas besoin de joueur. Cela veut dire, parce que ça m'a pour ma vie, la manière pour la travailler, par exemple, anglais, tout va y enseigner, tout va pas anglais. Bon, on va faire ça pour ma vie, parce que ça m'a pour la attaque, il y a une pas pour la sanction de la Luanda. Donc, on va faire ça en valeur, on va faire ça en autorité, on va la PTP, loi, on va faire ça en donc, Batubiri Mabi, c'est un joueur, parce que Mabi, c'est un joueur combattre congolais qui a joué à la Babouchko. Avec le temps, bon, je ne suis pas tout le monde portugais, mais avec le temps, il a dit mais après le temps, ils sont dans le salut de négoce, la manière où ça va la manière où ça va travailler, la manière où il faut pas qu'on a fini à l'école à Luanda, et on va bien à Mabi. Mais ma vie, cela veut dire les années qui arrivent j'adore, mais c'est un commerçant simple. Donc tout le bail, commerçant normal, simple, voilà. Ok, je crois qu'il faut comprendre déjà. Il a bien expliqué, et l'autre n'est ça va bien gagner ma vie. Donc cela veut dire que ça qu'on a fait en arrière pour nous sala ou ya salaka ya mo itindarake mukili mobimba eye bayete ebengakaye mabi na kombwana. Alors, Mabi, vous pouvez expliquer d'originalité na yo, combo na yo, tout y va penza, Mabi a ça mon toit wapi. Tout là est pareil. Bon, l'originalité c'est un peu difficile comme ceux des Africains. Le monde africain, c'est là que tout le monde en a des robes. Non, s'il vous plaît. L'originité est un peu compliqué. Oui, nous sommes des Africains, nous tous sont là. Nous sommes des Africains, mais il y a des Congolais, il y a des Sénégalais, il y a des Angolais, il y a des Algériens. Donc, toute l'Afrique, quoi. Dans la nationalité, mais nous tous, nous sommes des Africains, c'est ça. Bon, Mabi, c'est un flux de Bas-Congo, t'as vu? C'est un flux de Bas-Congo, Mabi, Bas-Congo, c'est central. Quand on parle de Bas-Congo, on fait des faits. Je ne sais pas que le portugais, Togomona, en Afrique, Congo central. Parce qu'il y a des époques qui ont Congo central, donc cela veut dire Angola, Gabon, Guinée, Angola, Gabon, Congo, Brazzaville, les pays où on est Afrique centrale, les pays Afrique centrale, donc on est Congo central. Donc quand on parle de Bakongo, quand on dit Bakongo pour que Mabi, ça veut dire Bakongo. Bakongo, cela veut dire que les gens qui sont en centrale. Ok, il nous a parlé à Zakaga, Bakongo, mais
il nous a pas bien expliqué. Atali Sibisa ont vraiment bien fait parce que j'espère que na minute balobi Tongo et Tani na Londres à Zolanda Biso et puis Rennes Bassaoula pe na Londres à Zolanda Biso. Pourquoi pas Polo Masolo na Paris na maman Henriette Bobo à Zolanda Biso et j'ai mis Lutula aussi na Paris à Zolanda Biso. Mabi ba Congo. Ok. Relation ya Malina ba entrepreneur monsieur sur Angola et Zandé. Bon, relation ya Malina ba entrepreneur monsieur Angola et là normal. Parce que Mabi elle se dit à nous que na Nicolo ba mingi comment Mabi te pour comment Mabi c'est un joueur. Mabi c'est le même paquet Chop Money et bah et meilleur déjà na d'autres ça moi conseil mon journaliste que tout là ensemble abenganga lisu mabite parce que na minute za Chop Money donc Chop Money et aux amis du meilleur pour nous répondre ba question na pour na ndenge nazo relation na ngana ba entrepreneur mususu eza un peu normal parce que tozalaka na ndenge tozalaka na vie à Rwanda na considération ya travail ya kada personne ndenge ayebi ndenge azo vivre na ndenge nini moto ayebi ndenge nini azo kendelele donc toza normal de normal donc pas de dérangement pas de problème. Ok, merci beaucoup. Il nous a expliqué relation à Yéna, entrepreneur Missusu, homme d'affaires Missusu, très bien. Donc, ok, c'est ok. Alors, Mabi, s'il vous plaît, Chop Money, après que tu as dit comment Chop Money à Vivaka, comment il sala aux alilo, parce que Moutou, comme moi aujourd'hui, na sala va faire quelque part, mais je suis aussi journaliste. Donc, Moutou Azar Nabanzela ou Yali Kaka. Alors, Mabi, Chop Money, tu as dit Sabiso, moi parcours, moi Nzela. Chop Money, parcours, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour l'expérience à la décélébrité dans la vie en mobile. Donc, ça va être un peu difficile. À passer dans le moment où difficile, à dire que moi, je suis dans la balle. À Tamola, je suis dans la sabamoui. À défapper moi pantalon. À la taper moi au diabato. Donc, il a ça qui parcourt à vie à Chop Money. Mais les lots sont tous les mythos à la Chop Money, des autres à l'eau Chop Money, pour lesquels nous avons confirmé. Yo Joël de l'attaque est grand journaliste pour la Rwanda au niveau. Donc pour l'attaque est surtout confirmé Chop Money. Donc cela veut dire il y a plein de belles choses. Donc on a délai, il y a vu, on a coupé en haut. Donc circonstances, l'horoscope, donc Bamoula, Bamoyi, Bamalili. Donc il fait ça la vision, peut développer esprit. Il y a un moment où on a oublié qu'il y a un Chop Money. Donc, eza question moko te ke tokoki kozonga nsima si tokoki ozonga nsima nango te po eza eloko moko koza balepasse na niveau ya Rwanda. Moto nyonso ayebi vi na nga na niveau ya Rwanda akoconfirme yango mpe akoloba yango. Donc ezalaki batemps passé mpe bacirconstance ya vie po tokutana nango na niveau ya Rwanda. Et en gros, au monde de Fandi, c'est ce moment dans le Chop Money. Parce que Chop Money, c'est là de du pour ok, merci beaucoup. Walobi Chop Money et Lobby et Chop Money, donc ils ont la signification vraiment. Alors, Chop Money, conseil mini au côté ça n'a pas gênant pour voilà dans la minute partout dans le monde parce que ils tout ça vraiment suffit partout parce que Walobi Congo les Noirs, Walobi ils ont site mon ko ils ont là qui s'appelle Panza Sango. Par y a émission news originale ou on a des idéologies de moi-même du tout là. Conseil nous pouvez couper ça dans la jeune bazolando partout dans le monde base à la comment ou ba comment oyo zalelo malgré biso no sonant to kokite mais na ata na lo lengo yo zalelo. Conseil nous couper ça dans la jeune. Respect wana ya ko respecter oya lo ça. Conseil za gratuit pour conseil babo ya ah oui conseil c'est le moko na couper ça na tout le jeune. La chaîne Côte d'Ivoire, tout le pays. Bon, conseil à partager dans mon Soko, vie à mobile et dans la toujours souffrance. C'est là que nous avons tous les gens qui ont des parallèles, qui ont des idéologies, qui ont ma vie. C'est là que nous Chop Money hoje. Donc, Chop Money les lots. Donc, base à la, on peut passer à la vie, base de concentrer la vie. Balibali bakosa la koloni na bango ezala na soki toza motu moko koza na bagauche droite
makambo ebele kote ekokoma longo na biti eza pasi po biso toza bato moko boye kotambola na bafie moko boye soki na peti yango mingi po toza na deuxième mission eza triste. Donc bajeune bazala komo bazala na courage api bazala normal bazala normal bikotakota te po bikotakota ekolebisa nzoto zomona ekolebisa nzoto po seretrouve na bamiso to bamabima baza nango lelo babomba nzoto mpe bazofana na ndenge aikoekushi po eza facile te autant nalobi na bango yango mikolo alingana lakisa bango idéologie moko ezaki ya kokosa moto oyebi mabe te. Mais Mabi, s'il vous plaît, balobaka bino bato angola bolingi kisi mingi bato boluba mbongo na Luanda bato bakongo ezokendaka trop babi bozo utiliser ba maison trop peut-être Mabi pe azo partenaire na bato wana te Joël Lukola ndeti yo na Joël kasi zine basanga ngo ekendaka kati bato ya Luanda baboss ya Luanda yo yebi je sais pas Mabi pe ala osakana bato balobi omoni ata vi nanga mopao nasali ye na mosika po alobi lo momo alobi moto na moto na vi fo aluka nzambe na ye ezomona moto na moto il faut aluka nzambe na ye toseke Mabi baza na nzambo ya ye epa biso toza baafricain lutona oyebi ke biso toza baafricain tobotami na afrique donc cela veut dire ekoza fœtus te mais mutu na mutu aza na nzambe na ye na ndenge ya moni po olobi ke yo olingi okóma lokola Mabi mpe yo olingi okóma lokola baautre kombo mpe toyokaka na kati ya Luanda mais ngolasake moto na moto aza na nzambe na ye ozomona yango Mabi alobi ke okoki no po defaze mbanda perfecte principe de ngolasake kosa moto oyo oyebi mabe te ozomona donc ngolasake moto na moto aluka nzambe na ye po nzela eza molai ozomona na kata masolo lutula bamakambo wana olobi bon oseksi ngai ye oseksi nga mwa moke mote naseki talaka naseka mais na kata masolo eza fétiche te eza ke omoni ata joueur ayebi obeta bale eloko obeta bale lingolasaka eza mosala nde ndenge asala na terrain ozomona omoni biso toza bajogador moko boye na kata comex ozomona tozojogar mpena yango tomoni tozolakisa bacapacité mpo babenga Mabi jusqu'à la distance kutu Mabi trésor jeune moko très courageux ayebi kobeta bale etinga bon tempo na mazembe na koshita mutu na ye nasepela na ye mingi na ta na ye donc tu omoni babenganga kombo na ye bon c'est pas dit que ignorance eza bangolais babenga na kombo wana donc cela veut dire donc nous la sake moto na moto aluka ndenge nini ya kosaka aluka nzambe na ye. Ok, merci beaucoup merci à trop Mabi mpona temps opesi biso toyepa na yo na ndako kozwa yo image mais tomonaki bebe moko azoyonga nawa atie biso kutu makili na kati émission koyo kokotela biso ye te tamoni aza pembeni wana otala biso bamona ye lutula te na kobomba ye te wana aza bebe princesse bon oyebi bien wana aza Juliana mokonzi ya babebe mwasi kitoko elongi ya papa omoni donc nazaka toujours na confiance na ye aza po toza na kati ya ndako oyebi ke toza na ndako na ngai donc na jute mafama ki aza pembeni naza mpe na mwana nanga aza pembeni ozomona donc elingi olobake eza te ke na kobomba ye mpo naza responsable donc soki oza koza na bebe Julia po de vie ya bebe vin ayinda ya omoni loki ya dive ya fille vin ave Tomoni bébé kitoko vraiment donc balandi nyonso ya news original là c'est notre bébé mwana ya le boss Chop Money ya donc ndenge kaka bozomona Chop Money bébé na ye yo tokomi vraiment koshite na suka ya émission na biso mwa basalutation na moko mibale misato bakolanda yo partout dans le monde yo moko oyeba so opesa banani bon liste eza péché omoni soki tolobanda opesa bato nyonso bambote ekozala un peu compliqué na big salutation na kopesa na mwana nga Juliana Lufilpadio mwana papa la princesse ezomona ye wazana na kopesa mbote na mama Nervenza Banaba
nakopesa mbote na masala malgré tout distance musika anelka bafose. Big salutation mon frère Natal à la émission non na Santa Clara aux Aqua. Bon, à part ça, on a repris sa mère, maman Botinga, Juliana qui est à Zachara maman, donc il y a maman, donc Julienne, au Fimpadio, na repris sa bamote na ndekunangai Freddy Iyani, na repris sa bamote na Dadi, na Lydie Iyani, et par Christian Iyani, El Iyani. En direct Luan, big salutation, après sur Mbote Yamwana, Yoyebi Poa, donc famille complète, Hervé, Yaba Patran, Yani, salutation Yamwana, on est là, Ngamazita, Nina Yani, salutation, Bedi Yani, Ming intéressé, mon frère Kevin Peter, Nasudaf, docteur. Yayo ya mwana ngola sake kosala moto yo yebi mabete polo bi okangayo donc salutation na yo na pesi famille complète salutation et puis na raisonner moi moké papa abotanga ko atika biso na makibi place azali amunaye ya reposer. Ok, merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na bino bolingaka mingi news original balobi pesa tango tv.com et puis congolenoir.com et bokozwa biso na ba canal wana. Merci beaucoup, Botika Lamalamu. Quant à moi, je vous laisse déjà. Big salutations à mon ami Don Miguel Ekimba. Pourquoi pas aussi à tous mes frères soutien Kangai, comme le coup la DJ Daddy forme film Bunagata Suisse. Mon vieux Tchatcho Pipo de Madrid Nakata Espagne. Pourquoi pas aussi Babi moi c'est à Talo Nakata Luana Maraville à Panama. Yé Pinado Pisa. Babi moi ça fait bien. Motema ya Chop Money. Pourquoi pas aussi Ayeme Bobby producteur Makas Namboka Oyo, to Bombio, Kalatro Tozoya déjà. Ciao, ciao, merci beaucoup.